Beauté. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres en lingala, mitango na lingala. Alors, nous allons parler des nombres cardinaux, mitango ya mutuya, et les nombres ordinaux, mitango ya molongo. Alors, avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les voyelles spéciales du lingala. Alors, en lingala, U se lit OU, ce symbole se lit O comme dans col, E se lit et ce symbole se lit E. Alors, nous allons d'abord voir les nombres de 0 à 10 en lingala. Alors, 0 se lit Libungu Tulu, Libungu Tulu, forme longue et forme courte, c'est Libungu, Libungu. 1 se lit Moko, Moko. 2 se lit Mibale, Mibale. 3 se lit Misato, Misato. 4 se lit Mine, Mine. 5 se lit Mitano, Mitano. 6 se lit Motoba, Motoba. 7 se lit Sambo, Sambo. 8 se lit Mwambe, Mwambe. Et 9 se lit Libois, Libois. Et 10 se lit Jomi ou Tuku Moko. Alors ici on écrit avec Z, mais on lit avec des Z. Jomi, Jomi ou Tuku Moko. Tuku Moko veut dire 1, 10. Alors nous allons maintenant voir les nombres de 11 à 20. 11, je dis Zomi Namoko, Zomi Namoko. Zomi Namoko veut dire 10 et 1. 12 se lit Zomi Namibale, Jomi Namibale. 13, Zomi Namisato, Jomi Namisato. 14, Zomi Namine, Jomi Namine. 15, Jomi Namitano, Jomi Namitano. 16, Jomi Namutoba, Jomi Namutoba. 17, Jomi Nasambo, Jomi Nasambo. 18, Jomi Namwambe, Jomi Namwambe. 19, Jomi Nalibois, Jomi Nalibois. Et 20, c'est Tuku Nibale, Tuku Nibale qui veut dire 2, 10, Tuku Nibale. Nous allons maintenant voir les nombres de 21 à 100. Alors 21 se dit Tuku Nibale Namoko qui veut dire 20 et 1. Donc 2, 10 et 1. Tuku Nibale Namoko. 24, Tuku Nibale Naminei. 29, Tuku Nibale Nalibois. 30, Tuku Misato. 3, 10. Tuku Misato. 37, Tuku Misato Nasambo. 40, Tuku Minei. 4, 10. Tuku Minei Naminei. 50, Tuku Mitano. Tuku Mitano. 60, Tuku Motoba. 70, Tuku Sambo. 80, Tuku Mwambe. 90, Tuku Libois. 99, Tuku Libois na Libois. Et 100, c'est Mokama ou Kama Moko. Mokama ou Kama Moko. Nous allons maintenant voir les nombres de 101 à 1000. Alors, 101 se lit Mokama na Moko ou Kama Moko na Moko. 114 se lit Mokama na Zomi na Minei, Mokama na Zomi na Minei. 121 Mokama na Tukumi Bale na Moko, Mokama na Tukumi Bale na Moko. 199 Mokama na Tuku Libois na Libois. Et 200 ici se lit Nkama Mibale. On ne peut pas dire Mokama Mibale. On dit Nkama Mibale. 208 Kama Mibale na Mwambe. 300 Kama Misato. 400 Kama Minei. 700 Kama Sambo. 800 Kama Mwambe. 900 Kama Libois. 999 Kama Libois na Tuku Libois. Et 1000 Nkoto. On dit Nkoto ou Nkoto Moko. Koto ou Nkoto Moko. Nous allons voir les nombres de 1000 à 1 million. Alors, 1001 se dit Nkoto Moko na Moko. 1014, Koto Moko na Zomi na Minei. 1941, Koto Moko na Kama Libois na Tuku Minei na Moko. Donc, Koto Moko 1000, 1000 na Kama Libois et 900 na Tuku Minei na Moko et 941. Donc, Koto Moko na Kama Libois na Tuku Minei na Moko. 3000, Koto Misato.
3000, koto misato. 5000, koto mitano. 9000, koto libwa. 9999, koto libwa, na kama libwa, na tuku libwa, na libwa. Koto libwa, ça fait 9000, na kama libwa, qui fait 900, na tuku libwa, et 90, na libwa, 9. 10 000, 10 000 se dit koto zomi, donc 10 000, koto zomi, ou mokoko. Mokoko. Alors, 10 001 se dit koto zomi na moko, ou mokoko na moko. 11 000 se dit koto zomi na koto moko, ou mokoko na koto moko. Alors ici, j'aimerais souligner un point. Il faudrait pas faire une traduction littérale de 11 000 du français vers le lingala. Parce que quand on traduit littéralement 11 000 du français vers le lingala, cela va sonner, cela va ressembler à 10 001. Parce que si on traduit littéralement 11 000, on dira koto zomi na moko, et cela va ressembler à ceci. Donc, en lingala, on dit plutôt 10 000 et 1 000. Koto zomi, ça fait 10 000, et koto moko, 1 000. Ou mokoko na koto moko. 10 009, on dit koto zomi na libwa, mokoko na libwa. 19 000, on va dire koto zomi na koto libwa. Donc 10 000 et 9 000. Ou mokoko na koto libwa. 20 000 se dit koto ntuku mibale, ou mikoko mibale, koto tuku mibale, ou mikoko mibale. 20 001 se dit koto ntuku mibale na moko, ou mikoko mibale na moko. Et 21 000 se dira koto ntuku mibale na koto moko. Donc 20 et 1 000. Koto tuku mibale na koto moko, ou mikoko mibale na koto moko. 100 000 se dit koto kama, ou elundu. Koto kama ou elundu. 100 001 se dit koto kama na moko, ou elundu na moko. 110 000 se dit koto kama na koto zomi, ou elundu na koto zomi, ou encore elundu na mokoko. 900 000 se dit koto kama libwa, ou bilundu libwa. Ici on dit bilundu parce que c'est le pluriel. Bilundu libwa. 900 004 se dit koto kama libwa na mine, ou bilundu libwa na mine. Alors 1 million se dit efuku, ou efuku moko, ou encore million moko. Million vient du million, du français million. Million moko. Alors nous allons voir les nombres de 1 million à x millions. Alors ici, 1 million, on se dit efuku na moko, ou million na moko, ou million moko na moko. 1 million 1000 se dit efuku na koto moko, ou million moko na koto moko, ou encore million na koto moko. 2 900 000 se dit bifuku. Ici on dit bifuku parce que c'est le pluriel. Bifuku mibale na koto kama libwa. Ou encore million mibale na koto kama libwa. 10 millions se dit bifuku zomi, ou encore million zomi. 1 milliard se dit mobwa. Mobwa ou mobwa moko, ou encore milliard moko, qui vient du français milliard, 1 milliard. Milliard moko. 1 milliard 100 millions 444 000 on se dit mobwa moko, ou milliard moko, na bifuku kama, na koto kama, mine, na tuku mine, na mine, na moko. Donc, mobwa moko 1 milliard, na bifuku kama, et 100 millions, na koto kama, mine, na tuku mine, na mine 444 000, na moko et 1. Voilà. 30 milliards se dit mobwa tukumisato, ou milliard tukumisato. Alors, quelques exercices. Vous allez transcrire ces nombres et vous me les direz dans les commentaires. Nous allons voir les nombres ordinaux. Mitango, Yamolongo. C'est très facile de formuler les nombres ordinaux en lingala. Il suffit d'ajouter le mot ya devant le nombre cardinal pour former le nombre ordinal. Exception faite pour premier où on dit yayambo ou yaliboso. Le reste obéit à la règle. Voilà.